Salut, bonjour, bonsoir. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Kisongi Songi officiel. Bienvenue na balandignon soya kala. Bienvenue penza na balandignon soya sika. Ba onyo so bakoti sika na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel. Toyambi bino na maboko polele la famille. Kande boyebi Kisongi Songi na biso officiel toyaka awa pona opesa bino ba information ya makambo kaka ndenge ezokende. Ba information topesa bino eza ba makambo ya makambo oyo ezoleka na Congo na biso, ba makambo oyo ezoleka pe ailleurs. Ezala ya bana nzambe, ezala ya ba oto bengaka ba musique profane, ezala keno bato ya maboke, makambo nyonso oyo ezala in ezalaka toujours et encore musala na biso toya kopesa bino ba information sur Kisongi Songi. La famille lelo oyo na memeli bino pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye aza moko ya ba pasteur oyo toyebi na République démocratique du Congo, oyo toyebi na mokili mobimba. Aza pasteur oyo atika signature. Donc ata soki lelo azate, ata soki kande tolobaka keno liwa eye, kombo na ye ekoloba makaka. Pourquoi? Parce que signature na ye déjà eza. Lelo oyo Kisongi Songi officiel amemeli bino pasteur Moïse Mbiye. Tango to memela bino pasteur Moïse Mbiye ezate keno tozoya na sango moko ya esengo oyo ye kosepelisa biso pona obeta masolo pasteur Moïse Mbiye te. Sango o penza to ye nango lelo eza sango moko bandeko nanga ezo sala mawa mingi na motema. Ebele eloba maki après sortie médiatique ya pasteur Nabiso Moïse Mbiye. C'est vrai, ebele abatu déjà tozo zela concert na ye oyo ekobeta ma le 19 mai oyo na stade des martyrs. Mais avant concert na ye en tant que musala nzambe, en tant que pasteur azwaki penza temps ya kokota ba interview ka ndenge mutu nyonso tomona kakota ka ba interview yepe akota ki ba interview na ba interview na ye wana kande boyebi chaque interview eyaka toujours na mituna ezalaki mituna ya bien ba mituna moko ezalaka ba question piège ka ndenge toyebi biso nyonso ezalaki pe kuna bandeko nanga après ba réponse ya pasteur na biso Moïse Mbiye il fallait voir kandenge toyebi communauté na biso eza communauté moko ezanga makambo te, communauté na biso elati makambo ya pasteur Moïse Mbiye na niveau moko bandeko nanga bokoki kondima te. Ebele ya batu deja bakotuna mama tiela biso kasi ba makambo o pasteur Moïse Mbiye alobi. La famille na yeli bino penza ba preuve kandenge tolobaka chaque jour que non toyaka na ba preuve à l'appui. Nakoki koya awa na beti kama solo ya pamba te, il faut na memela bino ba preuve. La famille ba preuve eza, nakotie la bino penza message to interview ya pasteur na biso Moïse Mbiye oya lobaki. Tango boyoka yango après biso pe tokoya ka ndenge to mesala na biso kosala ba analyse na ndenge moko ya bien, tokoya kosala analyse sur makambo wana. Na senga ka toujours na batu nyonso tango olandaka biso sala ba commentaire pe na yo. Sala ba commentaire ceux que moni keno oza na reproche moko lingi o reprocher Kisongi Songi officiel. Komaka na commentaire bandeko nanga eza poke musala na biso ekende liboso. Avant na kota kuna ekozala malamu mingi na ya ko sensibiliser bino nyonso. Tango bolandaka biso bobo sana pete ko emaka ba video na biso ko salela biso pe ba partage chaîne na biso eza chaîne na sika. Toza na besoin ya partage, toza na posa chaîne na biso ekola. Shikoyo ba partage na bino nde ekosala keno chaîne na biso ekende liboso. Ba jeune na bino bandeko nanga esungaka mingi na ba video. Tango botiaka ba j'aime bongo epesaka pe moi poa na video. Mais soki ba j'aime ezate en tout cas la famille ezalaka toujours pas si pe mawa. Bo sale la biso ba commentaire, bo sale la biso ba partage, bo tie la biso pe ba j'aime kandenge ezalaka nzambe ya lola akopambola bino na ndenge moko ya bien penza makasi. Bandeko nazo tikela bino audio
ka ndenge ezalaka tokolanda yango toyoka yango na ndenge moko ya bien. Mamae 2024 GAVCARE to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zali na solution yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na GAVCARE oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné GAVCARE baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na GAVCARE bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo. Est-ce qu'un jour on pourrait voir sur le même podium Moïse Mbi et Madjabou sur le même podium, dans une même production? Dans une bandeko oyo eza pasteur Moïse Mbi interview na ye. Il y a une production chrétien où on dit est-ce que dans Bolingo Yanzambe, est-ce que il pourrait y avoir cette unité? En tout cas, une production avec le pasteur Mike Alambai, je pense que et Salemaka et Salema Peko Salema Lisusu. Amen. Ouais, moi c'est favorable là. Mais très favorable parce que je sais pas si j'aurai un jour un musicien au Nakoimbane bien le Kolaï. Wow. Chaque fois que j'ai chanté avec lui, ça a été un succès. J'ai chanté avec beaucoup de personnes. Les gens aujourd'hui vous mettent en concurrence parce que peut-être Bino vous prêtez flanc. C'est-à-dire que vous avez sali Nzambe, mais peut-être Bino vous pesi biso ba mais c'est ce que mes réponses na ochopé ça yo. Ndeko na réponse na ochopé so yango wana. Vous voyez, moi je frappe, lui aussi frappe. Munguna leki munene. Satana. Wa telemi na mboka oyo. Vous voyez, moi je viens, je frappe, mais je me rends compte que je ne peux pas le faire seul. C'est ça. Il faut frapper. Il faut que tout soit à frapper. Maintenant, les gens qui regardent, vous savez, tant David Aoke Boundissa Goliath, ne connaît pas à télémission, yo zalolendo. Et ça, opinion, il y a des connaît Eliab. Mais David Aoke qui est dans une mission à Kekosal, Batubakolo Bakaka. Ceux qui n'ont pas, ne peuvent pas comprendre, ceux qui sont habitués à la quinoiserie, mais moi je suis heureux, ton nazo frappé boy, nazo salatou na frappé na koisa Goliath tango mobimba. Je me dis ceux qui n'ont raté le colonel, Moussa Zoya na Simananga a raté le colonel. Ben voilà, la conférence de presse, ceux qui invitation Rosala, on aurait bien aimé ça, na ba concert monsieur peut moi na stade oya bengi oyo et tout. Non, malheureusement, je pense qu'il a des choses plus importantes à faire. Il est en train de préparer aussi d'autres événements et d'ailleurs en Europe et il doit se concentrer sur ça. Il sera bien ici au Rosala. Dans un concert, mais dans les avions, on a bon, on a mongo. Amen. Voilà, des retours. Na banzi ebele abatu to koyoka interview à pasteur Nabiso Moïse Mbiye. Ebele abatu to koyoka ngo. Je suis sûre et certaine que ebele abatuto yeba relation oyo ezalaki entre le pasteur Moïse Mbiye et le pasteur Mike Kalambai. Pasteur Moïse Mbiye na pasteur Mike Kalambai babanda ki camaraderie na bango depuis ki bomwana. Ti ndenge bakota makambo nzambe. Ti ndenge babandaki koyemba babandaki nzela moko. Donc bakola ensemble.
bayebana penza otolobaka bayebana parce que bato moni soki bato baokola ensemble boza bacamarade donc bamakambo na bino nyonso oyo ayebi ya yo yo mpe oyebi ya ye mwa mbutu eyaki kokota et surtout ka ndenge toyebi biso nyonso mpona basala nzambe bana nzambe ezalaka ndenge nini ntango baepreuve ekotaka na vi ya moto ezalaka ntina motu oyo boliaka na ye bomelaka na ye bosekaka na ye diable akoki koutilize ye akoki plutôt koutilize ye pour que azwa yo ebele ya bato surtout baoyo basi bakola sur la vie spirituelle bayebi baphénomène oyo yango omona bato mosusu ata soki pire camarade na ye asaleli ye makambo moko boye atalaka yango na miso ya kipagano te me atalaka yango na miso ya kibonzambe ayebi ke makambo oyo ndeko na nga asaleli nga eza makambo oyo eza normal te parce que sur la vie normale ndeko na nga oyo akoki kosalelaka nga makambo ya boye te na batan wana pasteur na biso Mike Kalambai abando leka na ba moment difficile jusque même à présent aza pasteur boko bandeko na nga aleki na ba épreuve pas possible siko na batan wana quand ndenge balobaka adage moko yebisaka biso parfois le malheur ne vient jamais seul na côté mosusu omona peut-être bamakambo mabe ezokotela yo yo kutu na makanisi na olobi naza na camarade na nga moko azalaka pasteur asambelaka na minute oyo aya kosoutenir nga na baprière mais ntango ozokanisa bongo peut-être pasteur wana nde aye lisusu mpona shit na yo ezalaka mwa bongo yango tomonaki na batango wana pasteur na biso Mike Kalambai abando leka na bamoment très très difficile pasteur Moïse Mbiye pe ayaki na oya ye alingaki abimisa basekele ya ye na pasteur Mike Kalambai yango esalaki mbutu ya makasi sur les réseaux sociaux mais gloire au Seigneur kande na lobaka gloire penza au Seigneur parce que lelo oyo kolanda interview ya pasteur na biso Moïse Mbiye donc akza pasteur moko à reconnaître mabe à reconnaître penza mabe ke non na tan wana camarade nanga abando leka na ba moment difficile ezalaki moment normalement oyo efale na zala pembeni na ye pona ko soutenir ye moralement physiquement spirituellement mais nazalaki kuna te alors naya kaka devant batu devant Nzambe ke non nazalaka problème na yete mais communauté na biso ezui makambo wana na ndenge moko amabe bakongole mosusu bakomi kolobane eza neti pasteur Moïse Mbiye akomi koseka pasteur Mike Kalambai c'est comme si akomi koseka ye parce que le pasteur Moïse Mbiye aza na popularité ya makasi bande konanga kande na lobaka na makambo ya Nzambe compétition ezalaka te pe concurrence ezalaka te parce que bango nyonso mibale bazosalela Nzambe moko quel que soit le pasteur Moïse Mbiye quel que soit le pasteur Mike Kalambai bango nyonso mibale baosalela Nzambe moko geste auto acte pasteur na biso Moïse Mbiye aye kosala lelo aza mutu la famille aza mutu avandaki conscience na ye eyebisa elobi makambo oyo salela camarade na yo ezalaki mabe asalaki mabe parce que na temps wana peut-être balingaki ata babunda na bamoment oyo ayebi ke camarade na nga aza bien aza stable makambo na yo nyonso eza bien mais na temps wana pasteur Moïse Mbiye pasteur plutôt Mike Kalambai abando leka na bamoment moko très très difficile azalaki besoin ya camarade na ye à soutenir ye spirituellement mais le pasteur Moïse Mbiye n'était pas là n'était pas présent. Mais pasteur de l'autre côté pasteur Moïse Mbiye ayaki na ba propos na ye ya kolakisaka ke non aye lisusu ko combattre pasteur na biso Mike Kalambai mais ka batu oyo baza mature sur le plan spirituel ba comprendre que non c'était pas le pasteur Moïse Mbiye ezalaki ka satana kaka satana alingaki penza bandeko nanga ko humilier pasteur Mike Kalambai na ndenge moko ya mabe mais lelo oyo gloire au Seigneur pasteur Moïse Mbiye aye ko reconnaître
atali amoni que non on a salé la camarade nanga eza mabe. Yango bomona ki ata l'année passée ezaki anniversaire à pasteur Moïse Mbie et à pasteur plutôt Mike Kalambay. Tomona ki Moïse, pasteur Moïse Mbie ayaki ko souhaiter ye publiquement joyeux anniversaire. Oh ya sala kate mais ayaki wana nyonso nini abando luka réconciliation tina interview bongo eza réconciliation o ya zoluka. Mais eloto senga kana pasteur Mike Kalambay oza musala nzambe. Quand ndenge oyebi sur la spiritualité, oyebi makambo ebele, oyebi ndenge Satan a utilisaka batu. Alors ekozala malamu, limbisa ndeko na yo pasteur, bobanda na kibongwana. Diable a utilisaka mutu nyonso. Ezala te ke no yonde pasteur ya ndenge nini. Omona peut-être oza pasteur moko sambelaka makasi to prophète moko. Couple moko bazo swana mwasi na mobali. Diable ayeko utiliser ka soki pasteur. Pona kotiaka shit na couple wana peut-être ayeko te ya bango soki nini. Eyeko boma libala batu. Biloko tomona kango mingi. Yango na lobaka toujours na ba chaîne nanga mosusu ke no. Ndenge ezalaka boye la plupart de gens bamonaka basala nzambe ba community banzambe baza banzambe te baza batu baza na makila baza na mai. C'est tout à fait normal basumuka. Alors avec le pasteur Mike Kalambay toyeko senga le pasteur Moïse Mbie aza prêt même par sa façon de parler ça prouve vraiment que azana ye prêt pour na kotia kimia entre binomi balé. Alors pesa et chance ezaka diable. Et je suis sûre et certaine que à l'intérieur de lui azo regretaka bamaka mosusu oya loba en tant que muntu azo regretaka. Ebele batu balobaka ke non eza majabu nde ko diviser bango majabu e divisa bango te mais ezaki ka diable. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba
à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.